Voilà, Bana Congo, tout ça toujours na Cape Town, besoin na ville Kitoko, avec les bourgeois de la ville. Youssouf Pourada, pour être complet, il y a ma blague, Tolobaki, Awato Solana, pour être beau, Talagara. Djobou, Jimmy Belaou, Koto, Tozana, Youssouf Pourada, la Trezege Mouzala, hein, Toza, les Soussouna, Nani, Yves Coco, Yves Coco Bazali. Les bourgeois de la ville, bonjour. Bonjour les grands journalistes. Na monika ko la moka to tsozo na immeuble. Na habité bana Kinshasa ba Holanda yo boye toke wapi? Bon, to komina no na restaurant. C'est Masananga Jimmy Bela wa yotalanga na Cape Town. Voilà. To komina na restaurant Master Adamenano. Après to yeba mais na mona un jour on a na aéroport olobela yi trop makamba bag. Voilà, bag magique. Mais tant que Jimmy Bela masana ngai aya kotala ngai balobi mupaya toujours il faut oyambaye bien. Voilà. Tant que massa de long time mais na mama sola ba bag. So ma tobeta na sola ba bag ezate kaka ezala gold. Voilà. Gold cela veut dire ezala or. Bago ngana lati bozwango bien. O ezali bag 22 carats avec diamonds. Ezana diamant. Ba bag na bino mabe oyo. Oyo tala yango les grands journalistes. Ozomona ezana diamant. Cela veut dire bag oyo soki lelo bateki yango tokoyi kosoma mituka bandi awa tikuna. Youssouf Pourada ba bag na bino ezala mabe. Au moins te batapoto ba olela ba bibo komi olata ba bag ya mabe. Ozomona te eza bien te. Te soko tali bag nanga oyo tali bien zaka na écriture kaka ya arabique. Cela veut dire Allah. Voilà. Allah Akbar. Voilà. Eza bag te ke non te ba pesinga e pa mutu boete. Ngana biliva kaka nzambe. Ya yo eza moko abota te azana partenaire te azana mwasi te ngana biliva kaka nzambe. Bag na ngeza te ko te kolala te il faut sala boete te. Nga sacrifice na ngeza ngamoko cela veut dire na ndima nzamba za moko sacrifice na ngeza kaka prière. Voilà, Youssouf Pourada ozala pe na société te siko ba mbongo ebele bozwaka wapi? Po société ozala ngote. Siko mbongo ebele ozwaka wapi? Po emisali boso bana Kinshasa ba mitunaka olobaka osala ka mbongo. Ba comprendra signification ça la mbongo te. Siko ba mbongo ebele yo ozwaka na mboko ozwaka mbongo ngwa. Te ngana za businessman. Voilà. Nazana ba business na ngana salaka. Nazana ba makambu na nga ebele na salaka. Ngo lobi na compagnie te. Na roye bisoke no compagnie. Ce n'est pas dire mon arabe travailleur na ngai. Zolanda. Compagnie ya makambu ya papier. Voilà. Ya, nazana compagnie. Comme ozati ba séjour na yo. Na memayo na roya to ke yo okoma déjà parlé. Au moins na c'est là yo ba document nyonso ya campagne nanga. Voilà. On comprendre que non bourgeois de la ville à part wana ba projet eza ebele. Okokite nyonso ko dévoiler à part ça ba projet pesa ebele. Honorable Zakari Barabas Modialisi, toyaki musala ya refouiller ba information. De la Sabana Kinshasa, Cape Town, ni ville Kitoko. En tout cas, les bourgeois de la ville, est-ce qu'on pense à na RDC Colonna, Pobalobi, Tobi Marapoto, Zamaye, le lobby Toya Peto Tongamboka. Obula Rapé, Namboka na RDC. Bon, quel piana, Rai, Obule na RDC, on a parlé na Congo. Voilà. On a parlé na Congo, na Tonga parlé na Congo. Hollandi. Yango wana tanke atala mboko na nga na ba voiture belé na ebi ke non un jour na ozonga ka mboka na nga na Congo na otonga na okita Congo aneo na okita Congo yonde comme oza journaliste oyo ya tembe. Voilà. Neti eloba watana be mutu na tembe. Yo déjà ya sentir cela veut dire na rozala. Voilà. Nem to rozwa ba chantier o rozwa makambutu. Pona mamba kotonga waneza na kokai pe koye biso yango te po eza vip eza ya ngai. Voilà. Comme otuni ngai na tonga na Congo. Na Congo zo tonga me a ozofa na ba palo somba. Au moins te que olinga mboka no makasi te po a osomba ba pale me a na pona Congo lo biozo tonga nana.
te awa soki nde nasombi pale parce que nazobota pe na mboko oyo ofutela ndako mutu pasi ozolanda pale oyo navandaka eza deja pale oyo nga nasomba yango eza pe na mboko to lelo kutu naoloba yango po oyo tuni nde ngai nazosomba yango parce nazobota da na mboko oyo ozolanda ndako pe na mboko oyo eza chia so lelo komi na bana misato 4 bakomi otuna yo ke ozala bana bakomi boya bana mpona kofutela yango na préféré tant que patron nasomba parler esika na vanda Youssouf Pourada ototanga kombo héritier message oso inga na memeli bana Kinshasa ba mona neti nazokosa nakendai na boîte na bino moko ya mboko oyo namoni ba anglais bango moko ba sud africain bazoyemba nzembo ya héritier ya BM neti ba congolais na habite musique ya héritier tomoni et traverser côté na communauté ya bazulu bazoyemba ngo na habite yo meko confirmer na bana Kinshasa pour qui ne comme soko lobino vérité comme ono bozo sala campagne ya héritier Watanabe na habite so okomeko confirmer biso mwa muke bon ngai soki lokuta mabete Watanabe album na ye atande bat bazodo baote politique en hôtel album esimbi te mais moi la maille beti ndule na ye ça va coup de chapeau et simbi courage de l'az akendeka liboso conseil kaka na oloba azala humble parce que musique eza pe na ba réalité na ngwe belé voilà azala humble alanda pe exemple ya ba obala liboso voilà moi respect à la parce que azana succès mais entourage na ende na moni peut-être ende bazo memaye na ba désharmonie o ngala boyi koloba aza bon artiste tolingaka ye mingi héritier Kabea qui a sala musala aza bon chanteur il chante bien azoko ba chante eza vraiment trop éducatif voilà nalingaka ye mingi azala a contrôler kaka nde entourage na ye parce que alanda lokolo ya bande ba vie na ye bazaki liboso na ye voilà ata oya manka ye alanda makambo wana te mais eloko pe na koloba nga vraiment nalingaka héritier mingi mais musicien préféré na nga vraiment eza Chetani Gola voilà Jésus de Niance ekolo na moni to ana katsaka ba bien meza nyonso tozoyoka mais ekolo pe mingi toyoka jugement voilà si mazonga mutu bona talaki émission ba musique ya ba musicien za te po za net injustice na ngito solande lisolo po yo yebika yo moni na landa pe na ye moko Watanabe alobi mate soka otanga 3 chants na Congo arocha BM arocha jugement voilà arocha na moko ya Fabregas boy na dala émission voilà héritier Watanabe coup de chapeau contrôler kaka nde yo yebi succès elekela o mutute parce que bato wana ka ba olinga yo bango wana nde bakobalukela yo un jour voilà partir ba langage na yo Jira Simalela yo ebibi tozalaki na Luanda tosola ya tuna yo na ebite na mboko yo tolongoli communauté ba congolais na ba sud africain banzembo nini combien de nzembo héritier oyebani koto bon mingi o bango pena bayembaka mingi na ba boîte partout okoti ou fréquenter boîte chez Temba ou fréquenter ba boîte o ka bem de betaka mingi o ba na sud africain bayembaka pe ba captain facilement pour ça test mo ça trop facile ya ko yembango na okaki na DDD wa DDD pe yemba makamede de za moi pas trop na monoko na bango po ba maloba ya DDD za la moi trop passe mais BM mes capitaine sud-africain nyonso soko yembisi be mbilinga surtout parti mbilinga voilà sud-africain mbango facilité voilà témoignage nini opesa Youssouf Pourada ba biaza numéro 1 awa na kati ya Cape Town bo vivre comment ken piana yo yebi soki moni tango tour liboso voyage liboso yaka nazwaka mbala moko na menu mbala moko pa Youssouf Pourada po to ka zo ku na aéroport voilà voyage liboso yaka parce que bango bazalaka bato yo ngaso na bengi na minute nazo solution mama kufa nga na année passée faina kende kin baye ba kute ke fona kende ki bango bazela nga na pesa bango programme ya matanga awa voilà so alobi jeudi na tongo na za vol na kiti na ma kiti
po bindeni tozaka na ye aya na 23h atikelanga po akotikelanga ya forme ya mbongo nazo avion jeudi na Kini à partir ya Kini patikanga te so na bengi ye na nozanga te donc eza mashuwa ngobima mujahidini Yusuf Bourada Tezeke Muzala Yves Koko bango tout ba Pablo Escobar donc soki naza problème na bengi bango naza toujours solution donc Omo Fortis Elikia maître Balex maître Jimmy Lumbu Adel Jogo Bagou danger vient na Jimmy Bela uyo yebi na kati ya Jobu wana tomona rave na Jimmy Bela Jimmy Bela unazo contrôler Jobu wana tozolangwa na mbongo na Captain Jimmy Bela usko featuring na Yusuf Bourada eza mabe eza roinda mabe featuring na Yusuf Bourada na Jimmy Bela voilà na minute ba patron mi balesko basangani mabe siko ekoti déjà voilà poison eza poison ken pia na yo yebi yo na yebi ke no yo songa na zana yo na zaka ko se plapo zaka mbanga teti danger so ndimi mutu saka mutu wana benaza makasi PDG Cardozo Mwamba na biso na Kinshasa ba bi PDG Cardozo Mwamba wankena ba pese yanga déjà opa ken piana na yo pe déjà na liste ya batu na ngala banda ko bimisa pe ko bwaka yo pe ozanga alisute ba pese yanga yo mama biso pe mama Gilene wabi wape mama bota ken piana bota Angel Muswahili abota Koko Arafat abota ingénieur Kisunga Makizembe donc je na nga Koko Arafat voilà récupérer PV na Koko Arafat pour abi na kata London wana yemta sola kitoko voilà batutu donc ve na Koko Arafat na récupérer yo pe yoka lisusu danger Yusuf Bourada tozomona ba beauté belé na éviter patron boss ya boga lisusu mboko bozana ba même climat na poto Yusuf Bourada te Kempena boko ezana ngomikili batamikili ba master voilà batamikili na mikili ezana ngo eloko moko ezaka nde pe nzamba pamboli yo nga azana nga patron aleki batamikili belé voilà batamikili les bourgeois de la ville mais un jour peut penser à que no fana la poto yo lobi poto na awe zandenge moko mais na ndenga vitesse ya masolo poto eleki te eleki na ba coopérant poto ya mboka bolo osani ba savonnage ba restaurant poto eleki nango awa tezaka ndenge esika epesameli yo voilà mpona bamasa ya bamoseke bamasa ba restaurant place na bango eza mikili mais mpona biso ba coopérant mboko eza na vierge mais poto pe ba coopérant bazati bon te mikili beba déjà kala mikili beba kala peut-être pas mundela pimela ko visa ya ngwana ozo kana kende poto ya tour ngeza mamba visa te songa anytime na kende poto na kende poto ya tour ngeza mamba visa te makamba balarte na poto na kende rovanda tenga poto na kende ya tour na ke ya tour ya 2 semaines 3 semaines ba master baza ba grande sœur bazali ba famille baza ozolanda na kende poto ya tour na ke poto te ke non na kende rovanda na bwaki sa munda na komisu ko vanda na zelaka non na okendaka poto ya tour na kota la famille na silisi na moni bana mai to sale otokosala ndenge yo beta tour na Cape Town ndenge na okende tour na miki voilà bato msu balobi pona biloba loba na yo yango boka na katena se Leo Scrum tellement bino to bana bandal bakitetie leki yango boyoka na kate c'est Leo Scrum masana ngao so total album na ici c'est Paris Masaboka nga 3 fois na album na Yusuf Bourada double boss. Voilà. Landa yango wana masa, wana famille, wana mabele. Voilà. Nakutu na Seleo, c'est la famille. Yekutu soki amoni ngo chaka polémique na ya okamwa yo. Wana vraiment famille que de tous les temps malgré toza musika mais to benganaka soko eprevane kota ici c'est Paris au moins 3 mabanga na nga Yusuf Bourada double boss. Voilà. La générique na chant Tezeke Muzala na chant Mususu. Voilà. Wakanga 3 fois wana masana nga ngana ekutu c'est la famille. C'est la famille ngana tchebino na polémique tezanga balangage na yo loba na bandalo wana bino bokola na bourgeoisie c'est Léo bazalaki mapango yaka kolela epa na bino yango ekreaki mo ba confusion. Ate na zo reconnaître ba image ezali ya vidéo to salaka ba image ezali so la vidéo ezali cha yango pona reconnaître yango te wana vraiment
Ken piano moni yo. Yo lelo wangani makambo loba na première émission. Yo so mutayebi yo te. Mais comme il moko. Papa Mapassa. Voilà, c'est Léo. C'est Léo, le grand Mayas. Ayebi yo. On comprend que ça c'est Ken piano. Bon, toi tu as toqué pas et tozonge pas sans polémique. Vio bino bokola ki nango na via base Léo. Bana bazana na via Lix. To kendenge bokola li na bandana. Te batu na batu babandaki ko sala vie na bango chez bango base Léo baozangi damans te bamelaka tina tongo badamaka na pokwa netipeka ya biso pe tomelaka tina tongo todamaka na pokwa sentiment mabangaka abwaki yo po image ezali bato so bafule na YouTube bamona c'est Léo image ya mabanga biso to abana bandal voilà mwanne e grandi à bandal na yebi commune mususu te voilà c'est Léo baza ba massa ke azobeta nanu na je dis que rôle avant non je dis que rod na nanu ya quartier que non ba boakaka déjà la ba fraté ozolanda voilà après ake pas dit que rod aboake pas mbutalikasu lelo ake pas vie et pas ya bien sonné aza reconnaissance za maso amona ke tokola toyeba ni long time voilà na bolingo wana eza kutu ya balarte eza non ya balarte na bolingo wana ndo mona ke non c'est le scram toujours Youssouf Pourada double boss. C'est Youssouf Pourada maloba mususu na banodi malanga te po o lobaka lelo wangani yango bon. Ngana yebi yo quel bien le grand journaliste yo soki mutala landi yo akoki ko bomana na bandande ko na ese Léo c'est la famille. Da yona selo ne bokola na mutala te lamba muninga entre yona selo ki o ya ko senga muninga lamba. C'est que yondo za senga selo ba plan. Te nga ko li lanta singa ko senga mutela mbate yo zo mona te nga ko kibomwana na ngati boy na zalaka boy. Ozolanda. Voilà. Nga na no père aza bourgeois, père aza bourgeois ya niveau ya faux. Ozolanda. Na bilambe utara mikili. Ya ka père chaque mois père ke na mikili. Voilà. Père aza comptable, père aza en affaires étrangères. Voilà. Père mtafuta tous les ambassadeurs libanda. Voilà. Sikoyo malgré papa Koufa avant, mais comme toujours mère azalaki na ba makambo, atikala na ba makambo, nga kola ya nzalate. Voilà. Na defa lamba pe pa mutute. Mais bango batunde bazala wa defa pa na yo. Na za pe na ba cousin nanu ya bato banazo ba cousin nga nanu. Bana poto ebele, ba Richard Kabambi. Voilà. Souvent nous tanga les loti ezati lobby ba bongo bongo ba ve ba lai déjà que non na ba miki uniforme ya ka trop. Mais bato bazalaki ko ya osenge pa na yo. Te biso chez biso na forme ya ka trop, forme ya ka trop, so lelo la ni. So ki lelo. Azoki ma bato bazalaka ko ya osenga siko chez bino ba fa. So kasi ba mi si se epele. Kasi bongo siko okoya tango fa ni. Kasi se Léon de zolo ba. Ba mi si se epele. Tangi pese Léon te eloko te. So ki lelo, olandi ata se Léon na be mission na e. A reconnaître. A reconnaître alobi te non ngai nazoya chez Richard Kabambi ko swaka ba forme. Kasi chez bino. Ye chez biso. Alors lobi ka na ka pa Richard Kabambi ko swaka ba forme. A reconnaître yango mais c'est pas dit que non lobi que non nengo so memela yango de ma demi. Na oboyaki ti obimisi ka secret que a reconnaître. Et ça ne peut c'est bon. Wana papa Mapassa c'est le scrum. Mais yo pene waza botebi ke lelo za patron, o tsepe bana na ba stabilité au père aza chabino. Et quel bien nga na no naza patron ka nengo lobi wana. Voilà. Naza pe mukolo na mwana mukete. Voilà. Zolanda. Parce que moi né le 30 juin 78. Zolanda. Voilà. Ya naza mwana mukete. Papa déjà tozolanda ka lokola papa comme papa. Azaki mutaka biso bien. Bana biso pe toujours il faut bazala bien. Nga mwana nga za na top modèle. Voilà. Alega na ba publicité Pampex na mboko oyo. Eza mwana congolais moko te na mboko ba tia na publicité Pampex. Voilà. Zolanda. Mwana nga za na asanga ba publicité na ba clicks. Zolanda. Voilà. Aza déjà star za na peso ba image o chango na émission na yo. Danger. Kene to vandi boto otala mwana Youssouf aoleka la publicité. Zolanda. Mais photo mona pi bango. Aza wana confirmer top modèle to zoktegena ne ba shooting donc Aznat Saidi so za kilo bina fait on. Awa sko to ko chap.
awa tozana toye na restaurant masa nanga Jimmy Belao azwa quelque chose après wana toke na palais tovandi muke après toke Braille lelo na honneur peka ya masa ndenga yaki lelo photo tumba pe même à mobimba ndenge pe masa ya kotala bana Cape Town il faut se retrouver comprendre que non na ba fait Jimmy pas azala wana a comprendre que na yaki pa masa nanga ya ba patron voilà lelo pe lisanga na bino ba patron bobengi singa na yo za ba biloko tout botieli nga na coffre donc et ça la bien fait Jimmy Belao pas mona ndenge babiloko bimaka na mboko yo bon yo ken pena yo kutu yo yebi yo zo ba valise bilambo na pesa yo so lelo totali bana mai badumaka nango na ba Facebook na ba nini voilà cela veut dire yo ya na mboko yo na pesa yo ba griffe nyonso zo ba Igo Boss ozo ba kombo oyo ozo ba zana bazara na ba Igo Boss nyonso ozwa dans nyonso ya nyonso pe ozwa nde ba original ya ba sapatu ozwa nyonso yo yebi voilà cela veut dire makambo bilamba yo ndenge oza boza déjà ya kosepela voilà oza ya kosepela yo yebi merci beaucoup tokomi na so na moi stop parce que tokende ça la continuité ma solo on peut ba salam trop na madame nanga Christelle Kamanda voilà et endroit Kolo Mobali Mama Naznats voilà I love you alingaka mingi papa lelayo Baxeleko et endroit voilà Kolo Mobali mère na bosala ki yango mais ozongo l'émission donc Kolo Mobali mère na pesi bino ba salam aleko sona na bondo tanga boza ebele na kati ya kini wana ba salam aleko grande sœur nanga mami la France grand nanga Titi toza pena Youssouf Masokolo lever Masokolo na kini wana ando ino yo Youssouf donc lever Masokolo yo yebi vela nga edombengi na pavillon 5 wana na pesi mbote ya trop na Douglas Keti ya Mazi Mobimba ba boxer tout ya Mazi ba mbote PDG Cardozo Mwamba wanke na wana patron de patron donc tozo ya kini quoi omo fortisi yo yebi Mike Luzola dio vena nga Benjamin Ngiama honorable Zakari Babaswe donc tozo ya kini le 9 honorable mbote honorable Zak Babaswe honorable nazo ya kini bon nazo ya pena kini honorable bon ken piana la conseil kana opesa yo osaka émission na yo bien voilà on sala la émission bien mais éviter polémique muke parce que polémique te on dem te texte ça ba view na yo koloba na yo nde o texte ça ba view vérité pe za polémique vérité eza polémique te mais bino pe bokomi ko balo la vérité bokomi sango na mabe bobo sani vérité wana tozo bomba masa no sele te bobombi vérité omoni yo za mutonga ya lingaka mingi voilà na lingaka o mingi il faut yeba na Congo eza ba musicien mususu baza ba musicien maintenant ba koma na ba public na bango mokoti voilà ozolanda na Congo wana nga na osola na oposa journaliste cela veut dire yo okoki kozala te na parti pris pour nos journaliste ya média il faut bosala la émission na bino ezala vraiment royal voilà ndeti nga na lingaka o mingi ken piana oyebi danger ngai musicien nga na lingaka na tous les ba musiciens les musiciens préférés nanga c'est Ferré Gola voilà mais bino lelo okomi ko bomba vérité parce que omoni lelo ba wera ba jibem piana lelo ba fali pupa ba Chetani Gola les padres baza déjà na ba fanatique na ba et ben les mains ozo reconnaître que na mboko muta chicoter tous les musiciens c'est faire fali pupa na nenga vérité to ba te yo ngana sola na yo biso to yo ka ngana sola nyo za Cape Town c'est nga vérité ngana loba na yo au moins to na Cape Town fali pupa aza international oh na ba sud africain to ba yebi fali aza international mais na ndenge ya Cape Town boye bakosa yo te fallait outu ko bimisa eloko azane plus na 5 millions de views 6 millions de views ozolanda faire auto bimisa jugement na ndenge ya YouTube akomi na ba 1 million 600 na ye mais na ndenge ya kobeta osa biso kaka na ndenge ya kobeta ezana eloko ebeta ndeti jugement te les grands journalistes azana sima jugement eleki eloko na ndenge ya Captain eleki yango 1 million de fois na ndenge mundela yebi jugement bien eloko na ndenge ke no biso communauté to lo beloko tant que
communauté bin omoni Watanabe alobaki na nani na fali nini que non yo obeta bord que 1 million 2 millions de viewing mais na ba réseau beta voilà ozolanda eloko succès toyebela ngo en fonction que so okoti na kati ya base so okoti na kati ya communauté na kati ya ba voiture ba congolais omona bango tout ba beta jugement parce que souci no eza musique na biso ezalaka bloqué par la communauté congolaise ndenge fali ba bete pene pa ba sud africain na jobo kuna natiki ye numéro 1 ba musicien Congo awa pesa numéro 1 mais na otota papa chéri alobi faire des meilleurs artistes que soto boy yango mabe abimi ne meilleur artiste nga azolo bande mutu akoti na mitema ya étranger faire abetaka na ba star akoma robeta na ba star na oma beta ba featuring to boy te fali pupa azana no ndimaka azani mwana likolo nanu na minito sur le plan international na ba photo na fali pupa wala azana no massa ya quartier bandal nga botami na sundi soki tobeti lisola fali c'est quoi mosozo luku krelango badebe belebele na osola na yo ke nga bamusicien nyonso nde nalingaka bango mo te na explike yo makambo ya Watanabe voilà yango nde nalobi bino boya bajournaliste bobombaka vérité te kasi ana yo mpe yebisa so vérité yo moto oteya so vérité ndimaki efali aza numéro 1 na mboka Fali Worlds international dans la nenga locale sikoyo na local Fali na héritier na minito héritier na nenga local aleki Fali ah ouais voilà na nenga local aleki Fali mais Fali aza world des des choses différentes voilà opino ba journaliste ba okoka koloba te voilà mais nga naza prêtre na kolobela pe bana mai trote na eska bino ba journaliste bo sala musala bien merci nemo conseiller biso esali pe kaka bien to nga pe conseil boye yeso pour tokita pe voilà toza toujours nayebi ke tokomi na suka Youssouf Pourada azolukala lisangaka kao nayebi te biso mpe bateti kao yango esimbaka pena boye te ye aza na mbongo na ye menga na maloba boyebi kaka Youssouf Pourada tokota restaurant ezali voilà tokota jiras biso tobayaka na biso déjà moi ji esala mwa voilà les bourgeois de la ville Youssouf Pourada zela tout le monde a ndenge karo ezokangama pena donc idefa te talaka kapo ezokangama le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba Tissé Mwamba balobi talaka kar ndenge ezokangama déjà kar ezokangama donc Samuel Tabiala toana bamboka na bino de Paris aza wapi tomonete. Merci beaucoup, Bandego, tout vos Olanda Biso. Ok, thank you.